Musu pesa pe mamba bato. Ça dépend. Ndenge liwa yaka. De l'ouïa, ça dépend. Mais aujourd'hui, tout le monde à la carte, il y a bateau où vous avez qui n'a pas préparé par réseau. D'autres comme ça, moi, il y a pas actrice. Et là, moi, il y a pas actrice. Dans combo, il y a Babesu, il y a Pembe. Pour autre chose, passer. Maman tout. Et au ça là que l'hôpital on a babaki ils sont kana bango on a organisation na biso au to sala ka to chama boko na mambango itakende na biso wana za mwana wa uti na ndako na biso to encadrer bango musala théâtre biso ba to lakisi bango pour biso bien to ba ancien ya groupe ba réseau na biso et les bien mais bande on ba journaliste to ba chaîne sur YouTube otika biso te bo beta tout boya bo mona matanga ndenge le ka peut-être le ka mo matanga ba to mosusu là vous constatez bien poser ba réseau oui poser ba réseau za qui présent wana parce que beaucoup tapé même ndoko ta maison moro tete na théâtre to na musala mo bo qui sezala kisi na groupe na bino te kisi ezalaka na explique bien kisi ezalaka aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebatelile nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamakandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien Efada, thank you Fada. Chers amis fidèles internet, nous sommes toujours besoin de Kalibakou, ya Kwana Biso, la 4 chaîne Abino, Yali Nazarien TV, la 4 émission Abino, Table 5, vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci à la servante, à mon PDG, Maman Tiffany Mokoa pour la confiance au signal. Je dis un grand merci à Jires Mokoza, c'est ma caméra. Pourquoi pas, équipe Mouba Yali Nazarien TV, merci et béni. Le Table 5, dans un Mokoya, artiste comédien, artiste Mouchele. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazariens TV. Avant d'abord la présentation l'artiste Mouchele, l'ancien à la régie, nous sommes comme on conduit à la servante de Maman Tiffany Mokoa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. RDC, Mokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme le Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps.
nzete ya bokundi La na yo sagesse po mieux beta vaut na que le bruit mai des arbres. peuple congolais ekoma na kana lelo oapose biso masuwa ya noa bato balingi kongo bakota na kati po mopepa delige komobeta libanda na kati ya arche de Noé lion azalaka na peti ya kolia ntaba te mpo bolingo ekangaki ye libumu bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na kimbangu Le prophète de l'éternel en Afrique. Nzambe na bantoma Apôtre Léopold Moutouba. Nzambe ya baroi La prophétesse Liliane Esther Tayo. le roi de roi. Voilà, on a biché ça le plaisir, on a Philomène Moukaya Moutema et Vivance de Yomo, pourquoi pas à celui qu'on appelle le 3 fois boss, Jack pour le plus fort, on a biché au Loussa comme et ça lui vraiment plaisir. Non, si on a gérance aux ans sur ma caméra, je vais m'excuser, à fond la caméra pour présenter Mino, artiste Mouchel. Bonjour artiste. Oui, bonjour. Santé Dénéni. Santé kimia na ngolo nzambe kimi ezali mais malgré toujours comme on voit eza mwa na bakasir naleli trop naleli fort. Ok, moi mon châti par rapport à l'union, ça va jouer Libakou ya Kolando en ce moment dans les Nazarien TV. Apesi bato nyonso baolanda biso bambote ebele kimia ezala bolandaka biso na chaîne oyo ezala malamu mingi mpe. Ok, merci vraiment artiste Mouchel. Avant toute chose, il faut comme ça va toujours Nzambe. Je sais que non, vous passez dans des moments difficiles, vous passez dans des épreuves difficiles. Pourtant là, ninga na bino, artiste comédien, ninga na bino, actrice. Oh, lelo, toujours mon abolandi salanisa matanga. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'entourage. Comment petit, l'espace il y a un mois, l'espace il y a un mois. Ici, toujours ça artiste comédien, artiste comédien. Pourquoi est-ce qu'ils ont entourage poison, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Bon, liwa mususu ya non liwa normal on t'a kufi na ye tana ye pe kokisa magi adaye tana ye kokisa magi kufi na ye mususu pesa pe mambo bato ça dépend ndenge liwa yaka Le ça dépend. Mais aujourd'hui, tout le monde a la carte, il y a Batou Oyo, vous avez qui n'a pas présent dans le réseau. Donc, c'est moi qui a une actrice. Moi qui a une actrice. Dans le combo, il y a Badesu, il y a Pembe. Pour tu occupes si comme. Tant que tu as une annonce, tu as une annonce qui est Badesu, Pembe, et ça là qui est expression qui annonce. Bon. Et là, liboso na mona eka photo, bache moutazo lela, nde esalaki na tuni ezani ni bon. Biso mona kama mamyo c'est théâtre. Na scène tout moko seka, tout mona mamyo c'est théâtre na meki ma analyse ko tuna ah oh Madeso Pemba kufi. Mais avant de baloba Madeso Pemba kufi, a auto ça la vidéo mon na TikTok. Ça fait 3 jours dans la vidéo on a commis no c'est quand yo ma mini lo baloba go abi ba tumbola na ko munene mais après ko kamba mwa bwa kufi bon isala nga pena pasi makasi place nazalaki nde yangwana mais elo ni mimi na liwa to d'abord elo ni mimi ma disa bon elo mimi na liwa pena en vrai dire pour l'instant na évité mais na la ndenge interview ya mobali na ye o andai obeta lisolo pour mobali na la soda atikala na bana na ndako nde bana ba expliquer papa na bango que maman de na journée à lundi les ba komena butu il fallait balala ndiso balala ki ndeza balali après avoir que ya ko kanga ba fenêtre ou ba porte anda ndi ba moi maman bango ala muki azaki na mbeli na maboko ça ina mbeli azulu baté bon après point ndenge na yoka ya zo expliquer ko la wana bena ke ko na kanga ba fenêtre ko za ba 22h 23h après ba heure wana mais maman bango za ina mbeli na maboko abimena na chambre za ina mbeli na maboko ndi bana ba otune maman ni maman olo bakate Madeso Pemba olo baté ti Alexis mo batembele abimi libanda zoom pepe pan ayoko kota ndaka ngai ba fenêtre après balali lobi ya mardi yango balamuki
après avoir kolamuka ya mardi nde Taliban na ekande za la cabine na tongo bandi ko sa banini après ya ko malaise ko malaise wana nde asanzaki ali amisubeli na bilamba après babengi papa na bango le babengi abiki azoya après wana akomi ko kalibu mupasi ko balukati bamemaki na hôpital pe basenge bango bambongo banini bimise bambongo par rapport ya na kao bango bazaki nango ali après avoir ko sala ba mama tout et au sala que l'hôpital wana babaki eza sous kana bango wana ezaki hôpital nini wana ezaki hôpital bon hôpital on a précisément na zwa pena ba détail na ngote parce que na zwa ki pena ba détail na ngote ninga expliquer ki na so ezoka hôpital ba kanko kolo wana na ebite peut-être ndi ba biza ikana bango te ba changer hôpital ndi ba kenda ko changer hôpital ba komi wana ndi esimbaki te nende on a biso ma deso pembe atiki biso lelo mais na okana lisolo muke na zonga muke peut-être na kemo plus vite mobile na lobi ke na butu wana nde abanda ko lobake baye ko zwanga batala baye ko zwanga bon éviter baye ko zwaye na bato famille na éviter baye ko zwaye na bato théâtre na éviter ko baye ko zwaye na bato camp na éviter so bana baye ko zwaye interview bana ça quoi ça. Mais étant qu'artiste, étant que moto réfléchir par rapport à interview à mobile et ça et le côté par rapport à analyse yo sali analyse bon on a place kaka propos ya mobile bon place na oki ka ndenga lobby ke baye kozwaye bon biso na ndenga normalité na mokili to mona ka so baye kozwanga seke bandoki mutu mo alinga boma yo to zaki na problème na mutu bon na ebite so madesa pe na problème na mutu bon na vie normale to na vie artistique na ye o biso tozana ngolelo na tout ça na problème na mutu moko ya groupe na ebite to azaki na problème moko quelconque ou peut-être ça place à fandaka na ebite so pesa na problème na famille na ye to na famille mobile na ye na ebite mais o na zoika kabike baye kozwanga parce que nani aye kozwa madesa pembe c'est ça le problème. Voilà point de interrogation. Mais aujourd'hui, Madé Swapembe a sauté, Madé Swapembe, elle n'est plus avec nous. Relation, vous avez qu'il y a un bon terme. Oui, tu as un bon terme. Bisous, le mois de Madé Swapembe, on va te caler dans groupe Barizo. Après, quand tu caler pas le mot, il y a un groupe naïza, groupe sur toute grâce dédiée sur les groupes moi comme on a bon. A combien président de groupe naï? Ok. Mais les lots Madé Swapembe a confié. Alors, qu'est-ce que vous avez la vie artiste, la battrice par rapport à une bon, biso tona bo organisation na biso o to salaka to chama boko na mambo itake ndeko na biso wana za mwana wa uti na ndako na biso wa uti na ndako na biso to encadrer bango musala théâtre biso ba to lakisi bango pour biso bena to ba ancien ya groupe Barizo to ko za la ba deuxième promotion to ba première promotion groupe Barizo biso to yambi ba to belé ba opele ba sala ba succès ba comme ba président biso ba to yambi bango to l'accès bon art do basala raboyer position scénique expression faciale to l'accès bon bakisi bango liwa ya Madé Swapembe lelo to yebite to me dans le contexte ni les artistes culturels mutuna langa ezali est-ce que vous avez na bolingo entre vous artiste au bon peut-être pas réseau to zalaka na bolingo te kala mais pour l'instant on a besoin na bolingo on a Madé Swapembe confirmer on va ça to zalaki na bolingo te le to longwa na ba 2011 wana tondo yo kana te wana ba réseau to ina ba ranking ba nini mais pour l'instant to sola na biso ba to lebele ba comme ba président na ba présidente to sola na biso mais to izate ke to kuta na ba réunion mo to ndo fanda non ya na ba to kuta na ya na ba to kuta na te et oza mutali boso kufate na groupe réseau to kufeli déjà deux personnes na eza Chiba na Madé Swapembe o baza reconnu o peut-être ba leka na groupe réseau o baza reconnu pe na ba to su ba kufa na groupe réseau mais biso to bi bango te po baza reconnu te peut-être leka ne kaka mais tant peut-être reconnu te mais ba to ba reconnu o ba kufi président ba réseau kufi déjà des acteurs Chiba na Madé Swapembe. Ok, merci vraiment artiste Amoutia to wa sur l'émission na biso vous sangani déjà ba tout ba autant na réseau. Oui, to sangani non na réunion d'ensemble était mais to sangani déjà na ba groupe na biso to na ba WhatsApp.
Nous avons une organisation, tu as fait une contribution autour de ça par rapport à Matanga et Biso et les Kabiens. Mais bande de journalistes, tu as chaîne sur YouTube, tu as Biso, tu as Bobé Tatou, Boya Bomo na Matanga, Nemo les Kapet et les Kabiens Matanga Batonso. Là, vous contactez bien pour ça par réseau. Pour ça par réseau, oui, pour ça par réseau, Zaki présent. Wana, Bengaki, malgré tout, Ngai Zaki pour l'air, il y a Zaki. Mais na mona ki na vidéo Zaki présent Zaki wana. Alors, vous contactez déjà. Ayebi. Mais vous contactez que tu bengue o te biso bete non. Mais ayebi Matanga. Que tu sani. Vous contactez, il va faire un programme la vidéo pour l'organisation la vidéo banana. Oui, à Osani. Mais après ça la vidéo. Après ça groupe naé oh avec le président la bino to boy te to lobi boy est-ce que vous comprenez mon to avec le président la bino nous faisons temps pour ça organisation parce que pour asalani ex président la bino mobi que président biso banana yo ya kala ancien ya biso ya ngoyo organisation tout ça la boy il faut pas y idée na bino parce que pas ça ni parce que ça to yebisi après awasani papa bon yo nous a beaucoup le mandat qu'on a binoté au sala déjà foyer na yo na moins na bana yo là yo que no comme ça bana na classe que no ça papa bino là yo comme ça bana na classe que no ça papa bino que na comme si on école intel papa na pour na bana ba akoko na yo nini place autant nous na mutu déjà ça sala mangam na ye azana foyer na ye azana vie na ye ye pe azana mangam na ye azana groupe o bactère na bactrice bazakuna ba na organisation na bango mais aza père na biso lettre ba ke bana ya groupe réseau c'est to reconnaître ba réseau mais lingo ba te ke ni comme tout ça photo qui pas ba réseau to mande ebisi to ça non ya ça ça ndenge na bibe ba ye ça o na groupe na ye biso be tout ça wa biso. Ok, voilà, artiste Muchele, de vous toujours la cadre de l'émission La Bisso. Artiste Muchele, c'est quoi, Madou Sapembe, a-t-il combien de bananes? J'espère que le nombre de bananes a évité, selon les noms que moi, les soleils, vous avez 3. C'est long. Ça veut dire que non, vous fréquentez tout qui n'est pas été. Bon, on a pas gagné moi, quoi, là, tu es banane en 2010, mais le lot 12 ans. À robot, tu as fait 6 bananes. A-t-il 3 bananes? Quoi? Il y a pas une balle. Bon, on a vu, ça te sauve, bassi. Mais on a bien mais le 12 ans au Tokabwana. Peut-être un robot tapé 6 bana, 7, 10, ça dépend de ma vie. Ma petite vie, bon, tu as évité, mais la minute où on a évité 3 bana. Artiste Muchele. Matanga eza en ce moment avant d'avoir tout shit avant d'avoir tout na o ifuna Matanga eza na kankokolo pour l'instant place Matanga ezali place oyo bandai ko fanda ko louer Matanga eza na wana bato nyonso o baza posa bayeba bazala bakoma na kankokolo na entrée ya porte monene batunika place Madesa Pemba fandaka baolakisa bango place Madesa Pemba zalaki baolakisa bango. Ok, voilà, artiste Muchele oyoka lisolo loi ya Madesa Pembe Simba Mbeli, ça dit beaucoup, hein. Simba Mbeli, pour prononcer un mot moro qui est non baillé pour jouer. Est-ce que ton bouzaki dans le groupe? Est-ce que beaucoup tapé dans la maison moro? Na théâtre, tout na musala mo qui c'est zala? Qui na groupe na bino? Te qui c'est zala? N'explique bien. Qui si ezala? Kindo qui peut zala? Mais si on est tout ça là, il y a un simba bakis, il y a un simba te. Ça dépend de mon temps ma vie. Mais quand on a soit pembe, bon, on a évité question non seulement le banini, on a évité au place où le mot banana, on a évité mon tour dans la somme de simba ici. Avec que beaucoup de ma maison te. Nanan. Tant vous avez ensemble. Ensemble, il n'y a pas un réseau. Ma deux s'appelle Maria. Bon, on va no bana. Babana ba mama ba kotangu. Ba ko kan beze. Comment fait-il que on fait la habilité le côté habilité ni. Bon, na expliquer au clair. O ngana yoki bon, aza mutu. Nzoto za nzoto. Tant que ebela ki na ona kati banda kala. Skoto sandeni. Nzoto ya nzoto. Mais ngana expliquer ka o mobile na lobby. Ke bana baba ya simba kimbeli ba yeko zwanga bo. Na yebate. Mais kota la lelo Madesa Pemba Koufi organisation bino artiste comme des vous ala bo mbongo boy tambo ko bimba tambo ko bimba bozui bo détourner mbora ndenge zalara artiste Muchele organisation ça se passe comment au niveau des bino artiste organisation de Canada bien et comment dire que non
les arabes bamatanga ba artiste comédien tout le monde qui bamatanga ba machako tout le monde bamatanga ba pululu ba dadi kitambala ba artiste ba lembongo boye est-ce que nanga ba bible et non quoi ne s'est passé bon na ko yiko ba te ke egozala te to egozala on ngo ba egozala te mais bino ba journaliste au moins vous voulez filmer biso ba liaki mbongo muchelo mo mambolo baki na ko ba pe egozala te egozala mais organisation na so bena ba yike makamwana ezala te bapesa nga mbongo bapesa nga organisation matanga na mbongo wana makamwana ezala te bapesa yo bapesa nga mbongo kende bazaka ba désordre mama matanga o ba liaki ezala te mais bapesa nga mbongo wana ngam na sala organisation matanga ça fait mutu mususu ba détourner mbongo bon na ebité pour esalama mutu mususu peut être mbongo tant mususu peut être ebele na simba ngoti kubo ete banda mambo ya théâtre tant mususu mbongo ya dikubo peut être to kangisa pe 1500 1000 2000 to kuna ndeko na biso mais azui 2000 bo et puis c'est mutu liboma akimi maintenant écoute des ordres mais songa yi ba penga organisation na ba simisinga mbongo et qui est bien. Ok, artiste Muchele, message de couper ça, la famille a dit soit fait, mais message de couper ça la battrice, la artiste au batikali, au bazar de balobake, et nous vivons. Message de artiste comédien, au talent bon ça, actrice net m'a dit soit fait, mais habilité limité, si tu m'as confié, message de couper là c'est là-bas au batikali. Bon, message final, Eza Bandero. Et là, on a bêta c'était Mikolo Ming, Eza Tolinganzambe. Tolinganzambe. To senga pe nzamba limbisa biso peut être na masumu to sala na makambo to sala pe baninga ya ba mabe to senga nzamba limbisa biso pourtant yebani te ko bota mato yeba ba bisa biso date na ba jour ko bota maki mais jour ko fe bana te bande ko na ngai o batikali waza vivant to vivante ba lukelo nyanzambe fo lukelo nyanzambe po to yebilobi te o ezaka important tulinga tokota bokonza likolo mais bato musuba comme ça bokonza likolo ndé poto ndé comment bokonza likolo bani mais poto ezana bokonza likolo c'est important to luka ndenge ni to kota lola ndé yangwana c'est important man. Ok, merci vraiment artiste Muchele, message nous lancer la famille mes condoléances na famille ya Madeso Apembe actrice na biso ya munene oyo asali théâtre koleka bato belé o ba sala pe liboso asala kombo. Voilà, nous avons sur la polémique, mais l'autre ok, on a mis polémique indéni. On a fait la polémique à la salle théâtre, l'équipe bat. Oh, mais bon, madame soit pembe, il est bien été. Il est bien été. Il est madame soit pembe. Ah, au niveau de la polémique. On a la polémique était 89, 80, 29, 700. Matanga quand on a vu ezana kati ya kankokolo soki beaucoup mina entrer à porte à monene obika ke na zo kende place ya matanga ya Madeso Apembe zali pour l'instant ezana wana azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazareth